RDC, tous les corps merci bien midi, bah bon, ça pour la émission à www.zoomel.com. Donc si vous avez pointé, vous allez comporter toujours confiance dans l'émission à bino on ça landa, les lots pour meli bino basango ko bukulanda na mukolo ya lelo, et pour les bino te boza la kaka bisika pour vendre boyo kanini ko pour meli bino, pointé biso vous allez site oyo tous allez kozoma information na source on a ko informer bino, pe toujours à partir pour ya monter, pe to ko yinsa bino ba makambo ndenge ezali komikana ndenge ya vérité. Yango yete to sengi na bino, bino ba vous allez comporter confiance na bino na www.zoomel.com. Vous allez la bisika pour vendre dès na moment oyo bokozwa basango na bino vous allez causer. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi ya kopresente bino ba émission na bino obomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino basango oyo etali biso ba diaspora congolaise, surtout ya bato oyo bazali kobenga ba kombata bana ya kuluna ba série ya mikolo oyo batomboki na poto kokosaka bato koloba makambo ya lokuta pe koyiba bato bambongo kosenga lolombo kaka bango. Bandeko babolingo tokotalisa bino bila na bango depuis babanda kobunda bitumba na bango pona Kongo ti lelo bila na bango ezali nini? Bandeko babolingo boye bakaite Kongo ezali mboka oyo soki biso moko bato oyo tozali kokamba mboka na biso tofungoli mayele te pe tosangani te po ete tokende kotonga mboka na biso moto mosusu akoki koya te po atongela biso yango. Tango nyonso tolobaka ete ebongi malamu tozala nsima ya Joseph Kabila Kabange le rais po ete mboka na biso ekende liboso mpona ba ide na ye ezali ba ide ya malamu. Ebongi ete biso bakongole tosangisa mayele pe topesa ye mayele po ete mboka na biso ekende liboso na oyo nyonso tu ya malamu ye azali kosala mpona mboka na biso République démocratique du Congo. Bandeko babolingo na bilan oyo tosalaki depuis bakombatant babanda bitumba na bango ti lelo nde ezalaki mokolo ya malamu mpo topesa bino bilan tolakisa bino bilan eloko nini oyo bakongole basaleli biso bato oyo tozali na libanda ya mboka ba diaspora congolais na oyo etali bitumba na bango na République démocratique du Congo. Bandeko congolais ebongi boyeba ete bilan oyo ya ba soi-disant ba combattant to bakuluna ya poto oyo basila kosalela biso ebongi ete tolakisa bino yango po boyeba banani oyo bazali koloba ete bakokamba Kongo lobi pe banani oyo bazali koloba ete bakotambusa Kongo na ndenge ya solo pe bakomema yango na ndenge ya solo po ete Kongo ekoka kokende liboso pe Kongo ekoka kozwa elongi ya sika na bamasolo oyo bazali kobetela biso bamasolo ezangi vi pe bamasolo oyo ezali ya kolalisa pongi. Yango na tango oyo bandeko babolingo sans plus tarder nazali koyebisa bino kotalisa bino bilan oyo bakombata bamemela biso depuis babanda bitumba na bango ti lelo bilan yango yo. Botala na bilan na bango oyo balobi ete yango nde ekochange Kongo, yango nde ekosala ete bato babanda kolia 3 jours na mokolo pe yango nde ekosala ete bafonctionnaire bazalaka paye mikolo nyonso pe yango pe ekosala ete batonga ba ekole na Kongo pe yango pe ekosala ete batonga banzela na Kongo nyonso pe babongisa mboka na ndenge ya solo. Botala bilan na bango yango oyo. Alors, na bilan oyo batalisi biso po ete balobi ete yango nde ekochange Kongo to ekobongola Kongo, tolingi ete tango tokotanga bilan oyo bato nyonso to bazali bato ya mayele batala bango moko pe bayeba soki ete bilan yango ezali penza yango nde ekoki kobongisa Kongo to yango nde ekoki kobongola Kongo po ete tolingi lisusu ba discours ya pamba te oyo ezali kolalisa bato pongi. Bilan na bango yango oyo depuis babanda ti mokolo ya lelo botala bilan na bango oyo balobi ekochange Kongo pe Kongo ekokoma paradis. Bilan yango oyo ya liboso bayeli biso na kombo ya mwana mboka, ya mibale baye kotalisa biso 6 millions de morts, ya misatu baye kotalisa biso ba femme violée, ya minei baye koyebisa biso ndenge nini basombelaki biso
peuple congolais oyo biso tolingi changement 25 000 tonnes ya ba arme oyo balobaki ete bakozali kobunda po ete bakende kolongola président Kabila na place na ye. Ya misato ya minei pardon dossier oyo bayelaki biso balobi ete maître Landu afundi président Kabila na bureau ya CPI pe tango bafundi ye procureur akomeli mama Landu mokanda alobi ete azali na besoin ya basignature ya bacongolais basigné 600 têtes to 600 têtes ya bacongolais basigné bapétition wana bongo bakende kokotisa po ete procureur alobi ete soki amoni basignature wana nde ya koaccéléré bamakambo. Petit lelo totikala komona pe lettre ya procureur wana te oyo balobaki ete bacongolais basigné bapétition mais lelo histoire ebongani ekomi ete bapétition wana bakokende kokotisa yango lisusu na CPI te ekomi ete bakokende kopesa yango na basango po ete basango bakende kopesa yango na premier ministre ya banglais kokamwa bandeko. Et puis point mosusu kokota mikolo oyo ezali ya liwa ya Armand Tungulu. Nde liwa ya Armand Tungulu bango baye ko profiter nango lisusu makasi batelemeli yango bakomi kolobaloba banini mais suka na yango bandeko baye kozwa échec pamba te ba Belge baye kopesa gouvernement congolais raison pe oyo nyonso tu basalaki elakisi ete ezalaki misala penza ya bana ya kuluna. Alors bandeko babolingo botala bato oyo balobi ete bango nde soki bazwi Congo bakobongisa Congo pe bakotambusa Congo na ndenge ya malamu. Bino moko bouti komona ete depuis babanda bitumba na bango ti lelo tala kaka babiloko touti kotanga yango nde balakisaka kaka na bakongolais. Mais batikali kopesa plan moko normal te oyo bazali kolakisa na bakongolais lelo soki tozwi mboka tokosala boye rien. Kaka makambo touti kotangela bino wana. Depuis babanda bitumba ti lelo bandeko. Bila na bango yango wana. Bozo mona bila ya bato mobimba kaka kokosa lokuta na lokuta. Na ba politicien mosusu pe ba mi komisi ba politicien ba ya na poto ko salaka ba carte ya ba parti politique ko tekelaka bato ko salaka ba papier pona koloba ete ya bato ya immigration muntu ba pesi ko tekelaka bato eloko ya malonga ezali te. Alors bandeko babolingo boyebisa biso bato ya boye nde bokoloba ete soki bazwi Congo nde bakobongisela bino Congo na ba programme oyo nyonso tout depuis babanda bitumba ti lelo ba programme na bango oyo touti kotalisa bino bomituna. Et puis ezali na bandeko mosusu oyo baseleki kokomela biso balobi ete ndenge nini tozali kodiskite na likambo oyo mwasi ya Armand ifale akende na Congo po akende kotala nzoto ya mobali na ye po ete ye nde kaka koki koyeba nzoto ya mobali na ye. Bandeko babolingo toboyi te po ete azali mobali na ye akoki mpe kokende na Congo po ete akende kotala nzoto ya mobali na ye. Mais bakongolais tolobaki na bino ete biso tozali www.zoomelmil.com. Tolobaki ete tango moto afungoli monoko pa azali koloba maloba na ye biso tokobanda kolandela maloba wana nyonso tu mpona kotalisa na mokili soki ezali ya solo to soki ezali ya solo te. Bandeko babolingo balobi ete Armand asali soki 26 ans soki combien d'années na Belgique et que akei na Congo et puis na ndenge babomi ye ndenge ndeko na ye ya mwasi azali koloba kuna na bilili ke ndenge ezali wana moto ya famille bakoki kokende kuna na mort te po balobi ete Armand Tungulu elongi nyonso ebebi nzoto na ye oyo nzoto na ye soki batali yango na bato ya famille bazali na Kinshasa bakoyeba ete moto akoki koyeba kaka nzoto na ye ekoki kozala mwasi na ye filo. Bandeko babolingo ifo boyeba yango ete kolo mwana azali kaka kolo mwana. Meme Armand Tungulu wana bolobi ete asalaki mikolo ebele na poto lokola kei na Congo ndenge longi na ye babebisi moyeba ye banzoto eza te botika kolalisa bato na bamasolo ezanga ntina. Yango na tozali koloba bandeko avant ya koloba liboso ya kamera botourne lolemo na bino mbala sambo po ete boloba makambo bato bayoka bino bolobaka makambo mpona kaka esengo ya koloba te.
po ete soki bozali koloba makambo mosusu bozali koyeba te nini bozali koloba bozali komifingisa sanke bomiyeba. Ndeko Armand Tungulu famille na ye o bazali na Congo kuna boyebaka yango ete jamais bango bakoki kobosa na nzoto ya ndeko na bango ata soki bazali koloba elongi bebi selo kaka ba information ya lokuta o bino moko bozali kobota bota awa o babelongi na ye bebi boye jamais bakoki kobosa na elongi na ye. Yango na biso toyaki kotala boye. Toyaki kotala lokola ndeko ya Armand oyo azali ko insister kaka mwasi na ye kende makambu pe ya poto ebombanaka te ndeko moko awitaki kosufle biso alobi ete ndenge balobi ete nzoto ya ndeko Armand nio kobeba. Ndeko wana azali na Belgique alobi ete bamasolo ndenge ezali kobetama bakombata bawuti kobota lisolo moko balobi ete babebisi nzoto ya Armand nyonso. Donc nzoto ya Armand moya ya koyeba yango susu malamu ezali te, me eloko etikali kaka mwa oyo ekoki koyeba ke bayeba oyo ezali Armand ezali nde ba nzoto ya mibali oyo ndenge babengi ete to soka ou bien bamaprokondo ndenge babengaka yango na lingala ya makasi oyo ya makanza. Yango nde balobi ete eloko oyo etikali oyo ezali komomana na mwa malamu yango wana bato wana ya lokuta tango bayaki bazali kobetaka bamasolo ya lokuta pe bakosi famille ndeko Armand oyo bazali awa na Belgique balobi ete antuka nzoto ya ndeko na bino esili kobeba moye penza ya koyeba yango eza te, me mbuma ya to banzoto ya mibali to maprokondo na ye ezali penza nanu mwa malamu wana pe ekoki kosala ete moto soki akei atala yango po ete ayeba ete soki ezali ndeko Armand. Yango wana bayaki kotala ete balobi ete na oyo etali banzoto ya mibali to maprokondo to oyo bazali kobenga ete basoka ya mibali nde bamonaki ete ebongi malamu ete mwasi na ye nde yakende po mwasi na ye nde moto a vivre yango pendant 26 ans oyo bazali koloba asalaki na Belgique. Ye nde moto akoki kotala pe koyeba yango malamu pe ameka kopalpe yango pe kotala bapwe nini oyo akoyeba ete wana ezali ndeko Armand. Mais na nyonso tu toyaki kotala toyaki komona ndenge nini bazali komanipule famille ya ndeko Armand mpona koyebisa bango n'importe quoi pe bango bazali kondima nyonso. Mpona yango bandeko babolingo totieli bino bilili ya ndeko ya Armand oyo azali na Belgique ndenge ye moko azali koloba ndenge azali kokonfirme ete bafamille ya Congo bakoyeba nzoto ya ndeko Armand malamu te kaka mwasi na ye nde moto akoki koyeba yango. Yango wana bato bauti koyebisa biso balobi ete no alobelaki yango na sansi ya kimokolo po ete balobi ete nzoto nyonso ya Armand babebisi yango moya koyeba ya lite, me parti ya mibali oyo babengi soka to maprokondo yango nde ezali mwa malamu soki mwasi na ye akei na Congo pe akopalpe yango akosimba akotala de gauche à droite akotala malamu pe akokonfirme wana ezali ndeko Armand. Me toyaki komona ete wana nyonso ezali kaka bozoba po ete bazali kondima ndimela bamakambo oyo meme bakoki kondima te. Koma expliquer bato bakoki koyebisa bino bamakambo ya boye bino pe bozali kondima pe bakombata oyo bazali kokosa bango boyebisa bafamille kuna na Congo bakemeka kokende na morgue te wana ezala neti punition oyo bapesi gouvernement congolais. Me bazali koyeba te ete bango moko nde bazali komitia na pasi sanke bamiyeba. Yango ete tozali na tango oyo kotiela bino bilili boyoka ndenge ndeko ya Armand Tungulu ye moko abwakaki loseba pe alobaki ete ebongi malamu ete soki filo mwasi ya ndeko Armand ye nde moto akoki kokende na Kinshasa po aye tala nzoto ya Armand po ete ye nde moto avandi na ye ayebi nzoto na ye ndenge ezali pe ekamwisaki biso mingi pe toye kozwa baversion nzoka nde ezali ete balobi ete nzoto nyonso tu ebebi selon ba information oyo combattant soi-disant combattant bazali kopesa bango balobi ete babebisi nzoto ya mwana na bino nyonso tu moya komona yango ezate, me eloko etikali kaka ezali ete maprokondo na ye oyo babengi ete soka yango nde ezali komona na mwa malamu mwasi na ye soki akei pe akotala yango akopalpe yango pe yango nde akoya kokonfirme na ba to oyo bazali kosala bankete ke oyo ezali mobali na ye. Bolanda ndenge ndeko ya Armand alobaki ebongo sima tozongela masolo na biso.